topesi bino mbote ebele boza branché de partout na monde entier esika bozotala émission na biso Écho du théâtre. Écho du théâtre ndenge toyebisaki bino eza émission socio-culturelle oyo ezo promouvoir artiste et comédien na biso oyo ezosala kyoto découvrir bango na musala kitoko baosalela biso ya théâtre pe ya cinéma. Alors nalobi merci na Yabe Kazadi na caméra, merci na José Isso le réalisateur patron de cette émission, merci na équipe technique nyonso ba accompagner biso, merci na donc à Pata na régie. Tolobi émission oyo kotala ngo mercredi na 16h na RTVS 1, rediffusion nango mardi na 0h na RTVS 1 pe okozwango na YouTube na Via TV Monde. Balobi mikolo to kangi masolo parce que Écho du théâtre penza evandisi batunde kaka toyokanaki mamonde ka izalaka voilà. Alors naza nesengo ko présenter bino actrice na biso boyebiye asala kamusa kitoko ko makasi ye to benge na kombo ya Mireille Kiese acoustique. Mireille boni. Ouais, ça va Chantal. En tout cas na sepel ko yamba yo na émission oeza ya yo yondo ko animer yango yondo ko sala ke ba téléspectateurs ba lingango to ba téléspectateurs baboya yango. Alors je sais que bande ko baza branché de partout bazota la émission oyo Mireille parce que tant to yambaka mutu to linga te to yoka oh intel kuna lobaki mutu kuna lobaki yo moko za mieux placé ya ko yebisa ba téléspectateurs ndako oto mesana ko talela yo oza lesu kuna te eza ndenge nini pe eloko nini sali que ekoma bongo. Merci Chantal. Bon je juste informé tout que je ne suis plus partie du groupe Les Étoiles de Bobo. Oui. Maintenant je suis la maman présidente il y a le destin de Mireille Kiese, donc voilà, c'est un peu ça. Maman présidente au long de la groupe à Bobo Toloba. Alors Bobo a perdu actrice moko ya munene Mireille Kiese acoustique. Non, pas à perdre. Sur le bien à perdre Chantal que jamais papa m'a botara moi na ya misiba na ya perdre bangote. Mais moi naza sunanda côté moi na zunda kuna ofutela to bali to ndenge nini. Mais que c'est ça ka bongo. Jamais moi na mo abota ma pas parents pour continuer ka wala so monokoli. Okobima po bali na o, c'est normal. Merci Mireille. En tout cas, on a évité les téléspectateurs. Depuis quand on longue déjà dans les étoiles de Bobo? Parce que les étoiles, on est bino, hein? Il y a pas même parti à étoiles na yo. Oui, ça fait un mois. Oui. Un mois déjà depuis la longue les étoiles de Bobo. Donc voilà. On a évité Mireille. Au lieu que il y a un téléspectateur, je crois, Patricia Kisa, Motema Ezeno Kisa. Na vie na ngai moro michoko est-ce que bazota l'émission bazo sepela Mireille yebisa na biso ole ke toyo kango pa mutu mususu mala muka toyo kango pa na yo moko Mireille olongwe pourquoi Chantal on ne bara pourquoi la longwe bon ezangate ezabandeko o ba pesa ko confiance non en tout cas je vais être clair avec tout le monde, je vais être clair na ba fan nanga kolongwalanga les étoiles na zwani mabena papa nanga te eza justement ba respect moko boye kaka yango sali ke na longwala monike na mukolo na okiko continuer te na ba manquement yango sali ke na longwa donc bongo Chantal. Mais on convainc ngate la question n'habité je sais ils sont le réalisateur patron zana so bazo peso respect moko boye considération moko boye ndenge mami swami ma copine a considéré comme mutu na ye mo ba respect moko alikolo au moins te que otika la kutu pour bénéficier ba respect on eza ça le kutu bien yango te Chantal omoni nde tozala boye totala na ba famille na biso ezala bato mosusu abotamane po basala na te alinga yango te netinga depuis bo mwana nga bato na koli na bango na yolo na pesi na roi Pelé Mbote Didier Lacoste Mbote donc lola mwana donc ndenge na koli na yolo bayebi ke Mireille alinga buzo bati na respecta batu nga pe batu ba respecter ngai donc omoni respect à la moi réciproque erozo vendre moni nakata les étoiles na le roi mon mkolo par rapport ya baleki bazamu ebele mais mon âge na ngai nde na ovana baleki aka kanga motema
malgré papa bando le baote yo liko silika et tout machin voilà boy mais na ego mona que non en tout cas la koka esouté donc na tonda ki on mona longwe nanga donc ça pour un respect. Merci ba ndeko bozota la biso en tout cas Mireille ozo convaincre ngate respect wana ezali papa nda manke yo ezali baleki nde ba manke yo papa soutenir bango parce que ezalaka je crois Émilie Kabolambi azota l'émission oyo akozala d'accord nanga ezalaka soki na ndako ozana bana mwana manke yaya papa faut appliquer maman faut appliquer parce que toza pe ba parents toza pe na bana tobokolaka toyebi bango ndenge ni mwana na mwana faut ko kende na ye je sais pas yo na part na yo ozaki lésé na papa to ozalaki lésé na bandeko na yo. En tout cas ngana zaki vraiment lésé pas ba et pas ya bandeko na nous après papa soutenir bango voilà donc et là on a mon mabé parce que mon président que je respecte beaucoup mon président Bobo o Salinga Leona Zala c'est que je suis c'est le Holandila na ole kabatwa belelanga donc c'est grâce à lui je le respecte beaucoup en tant que mon papa mais et ça moi loko mo bola mon papa langa tout ça ngala papa en tout cas on a un problème donc je peux pas parler le mal de Bobo. Donc de mon président, pardon, donc mon ancien président, voilà. Donc je ne peux pas parler le mal de lui. Donc à Salanga et Lokomura m'a bêté, naebi que papa de Noolo, je suis sincère avec toi, ou ebi moi na ou bien, à Salanga m'a bé mon côté mais na souka kaka na monango et le mona loba na papa ngai papa chaque fois on peut son rapport et à mutu. Naza actrice on a bandé koya, so babi 90 jours à répétition 90 jours na oya. Na zanga ka répétition na ngate ezaki pona retard et c'est que ba vantinga na c'est na meki moi ko expliquer que moi nzela ba embouteillage ba nini bon chef à discipline a fait rapport par président et j'essaie un peu d'expliquer mon président il n'a pas voulu m'écouter bon il m'a chassé comme un chien donc voilà et on essaie qui na longba na les étoiles pour na humiliation donc j'aime non pourquoi que c'est important. Merci, bah, téléspectateurs. Là, j'ai dit Bambo Tebele dans Roi David Bikuta, très important. Bambo Tebele, c'est qu'on a la émission. Oh, pourquoi pas na Migloire Luzolo et puis na Sylvia Pangama ou Maman na Jemima Elo. Tobeta siko li solo ya tango Mireille à Longwe. Ozongi na kanda na onandako, na décision na onandako. Okomi siko onandako. Après, Chantal, yo makamwe. Bon, quand on a la zongaki, je me suis dit je suis Mireille. Comme je suis Mireille qui est acoustique donc moi so pas ça la ma solo, bato ba yebi. Na sala pe na sire bato belé ba yebi Mireille qui ça bet ça ba concert Mireille qui c'est azaina moi ma solo na e na la fio pe na e branché. Mais par rapport à Yanné, na moni que destin. Ça a branché pendant le cinéma. Donc destin me manga et quand ça la théâtre, la monnaie loka bongo celle qui nga habité na Mireille. Na sala pe ba makam pourquoi pas na sala pour ngai. Pour na ba manque de respect celle qui nga binon na jupe na décision nga habité. Na meka pe nanu. Na ta pe na osoke esima. Na habité Mandela Mukonda je crois comprendre yote. Obina meka pena nu natala soke ko simba o meka nini Mireille o meka nini o cha mutu wapi chante ba biko meka ko meka so na biko meka on a lobi bien te on peut la retirer ngo comme la Mireille qui est donc qui ça n'est sengo donc on nyon so na salara et simba la ngo kaka donc na sel pe groupe langa na s'imposer vraiment donc parce que ça peut soué nanga banda kala na ba ke un jour na salaka groupe et puis na moni qu'il y a un moment na ekoki na sa pe groupe donc voilà. Merci beaucoup Mireille à sali groupe naé. Alors tobeta plus les solo ya groupe nayo pour bande ko ba comprendre déjà pourquoi au logo na les étoiles de Boboto tikana mona tobeta ma solo ya groupe nayo. Au petit groupe en comoni. Comment un groupe est le destin de Mireille. Le destin de Mireille. Et là on dit tous à le destin de Mireille. Chantal, au moni
ce que les canissons na zui à ça la groupe et ça parce que na ligne un peu na différencier moi marambo tout ça la théâtre na lina na baksa moi un plus na théâtre parce que na mona défendre tout travail na ba groupe ezalara na moi ba kokoso ezaka moi belé parce que mon aka yo mo travail yo mo réalisateur yo mo boyer entre la meke mo côté la monde du cinéma na moniteur na moi eza moi différence eza entre biso na théâtre na moi cinéma yelo ngalo ba mo mayelo na zui so na côté moi cinéma muke na kati ya autre bané ko sala donc au sala bien on peut senga vraiment idée wana na baksa moi un plus donc yango wana Chantal. Merci beaucoup École du théâtre Mobimba to présenter ba condoléances na église ya Mermo na Luanda kuneska ba kufeli pasteur na bango pasteur Fano Mafuta uzalaki mutu moko bien na biso en tout cas to leli openza na motema Mobimba opema na kimia parce que ezaka ndenge nzamba sala calendrier mutu na mutu voilà. Les destins de Mireille. Mireille, oye na monde de théâtre, au sali, n'enga yo moko le parcours na yo et tout. Maintenant, les lots, on s'est décidé, on s'est imposé. Oui, tozo soutenir yo parce que biso média toza toujours si manabino. On s'est imposé déjà, on s'est recruté combien de personnes. Pe au lobby que il faut au bac ça moi Mike wana. Et ça n'était lo konini o Mireille Monique zanga na monde de théâtre indakati. Chantal, au moins sur la bi Mike. Moi le théâtre il y a ma norme belé. Oh tozanga la monde de théâtre. On ça là déjà cinéma non? Eh kasi on a l'obité, on a une joie. Ndé na wuta na théâtre. Na yeke koto na la cinéma, on a la mélangé. Moi oh na ki na théâtre na moi ndambo différence par rapport il y a autre bané ko ça là quoi. Mireille, on travaillait longtemps et pas moto et pas président Bobo. Travailler longtemps et pas naé. Lelo oboti mwana na yo moko, les destins de Mireille. Mireille, et lo konini o yo ko rectifier par rapport ya mode de vie ya baninga, o yo kutei kuna na o yo ko bando salela po yo peut recruter. O comme présidente, o bango ba mona ka mokumba na yo po comme memango. Na ebité, et lo konini ko rectifier pe okubakisa na o yo mona ki basala kyo. Parce que ba gérer pendant longtemps. Les lorsque yo comme ko gérer ba. Voilà. Et loco o yo ko rectifier c'est quoi? Être un père ou une mère, il faut avoir un grand cœur. Par rapport à Ninia, il faut travailler en collaboration. C'est très important dans la vie. Mais dans mon arasiko, président a travaillé en collaboration. Aza nion soit ça la yemoko. Et puis en tout cas normalement mutu faut travailler en abatu. Il faut travailler na batu et ça moi bien. Yango eloko wana ngai pona ngana lobaki que pona ngana oki jamais pour ça la erreur wana parce que na mon erreur wana yango mtezo sala président na moi chita acteur. Donc parce que vous on va pas belé. Bon, Chantal kolongwa mutna mutana ba raison na ye. Mutna mutana les étoiles longwa ba raison na ye. Moi, na ebité nga vraiment bobo. Ah, na tika ozona ngai mabeti. Mais na monaka après ça aura plus confiance aza mon président donc aza ndengeni na oloba papa penza sozo kanga oyebi même baremako yo na pesaka yo tout le temps que ceux qui oza na kati sika et qui ba pesi yo rapport ou bien pas chef moko bobo pas boyer en tout cas il faut ozoana eloko banaliser ngonano avant au silika ou soit boye au moins c'est ça ton grand défaut neza que soka yoki likambo agisaka mbala moko era akwa jour mbala moko et puis peut-être mta sepelita mon bongo akena yo bien boye mais lui-même il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais azan makamna ye ya bien azan berer na ye pe mais pour moi en tout cas ouais ma be
et pas na mona ngo te kaka juste parce que ali to isoka yoki mutalobine likambo donc wa kune ala chef ya kaka yemoko donc mutu muso rolo bata par yemoko donc ce qui y a lobby likam na ye donc mutu mo contredire yete donc yango pona ngani na mona ezosa moi shit ya les étoiles. Merci beaucoup, téléspectateurs. Nabiso tozawana na Mireille qui c'est acoustique. Tozo betali solo, il y a les destins de Mireille. Mireille, oye na groupe na monde théâtre. Okuti déjà ba maman pe o basala ba groupe ba s'imposa bazali. Misusu pe basala ba kokate bazali. Yo sikoyo, nani penza ça le quoi modèle pour na yo? Muto aza modèle pa langa o vraiment a markanga eza via maman présidente via donc a markanga parce que ya quand la fête moko nana takaza anniversaire nana takaza la moni modèle azaki na bana na ye modèle oyo a se donaka pour un groupe na ye donc yango ça l'a bien et puis qui encore nani susu namona nana Amelia simba pe groupe na ye namona pe susu qui encore na bosani. Merci Mbotena Mike Makema le big manager na Lubumbashi. Pourquoi pas na Edo Poakaba na Lubumbashi ba Mbote Belé na Papi Seoul DG na Malaika. Lelo tozo pusana tango zotala pourquoi tango zwa ki likanisa osala groupe? Est-ce que IDP la ki ote okota na ona groupe mo peut-être ya munene oza na ona charge te pour sikoyo komi na charge ya maman présidente. Actrice simple na maman présidente, c'est deux choses différentes. Chantal kokota na groupe abatu eza ngoma bete. Mais est-ce que moi ma bémon na monde dans le théâtre aux la groupe mususu on a la volonté il y a ko travailler nous est comme mususu mais au kende wana et comme bakumo benga mutu wana ou bien place groupe qui moni telle personne a ekuna azala raboy et yo comme tamso zano bien na bato na ba de eloko wana na mutu na bango et puis et comme le ba problème lobi kuna suso longo on a mona ki olena kende pa bato mususu tamsu bato ba benga o azala raboy mais nasa elo na ngala vala nga kimia so no bundana na bana nga ole na kenda susu tambola boy non. Aussi on recrutait déjà combien de personnes puis on bandit déjà par répétition? Ouais na bandé par répétition nga en coulisses donc to yate té en tout cas bozela raka Chantal bozela po kalabi était sorti officiel ya groupe langa les destins de Mireille Bomona. Ba vrai chéri na ba beau garçon na yibi na nga acteur amuté na kepe na acteur amuté na sepe na ba nouveau recrute na ngai donc bano pe ba uti na ba na ndako donc na bosser na bango tono na coulisse Chantal donc kala minité bo mona ba aux l'effectif à combien déjà au se recruter les lots pour recruter sous sogi au copé ça fait numéro ba o ba ko yo ka ba ko benga ouais na recruter numéro na nga na ça recrutement ma fille a bien au hasard pour ça joie le roi ma Mireille au hasard pour ça aïba msala pour nga moi na kota donc a contacté nga na 082 033 2070 donc no 082 033 2070 au benga mon on peut sur place à siège donc c'est un peu ça. Merci tozo poussa na masolo émission ezotalama na RTVS 1 tolobaki mercredi 16h rediffusion mardi na 0h et puis ceux qui ont raté yango okotala yango ndengo lingi penza na via TV Monde esika Mafi Botamba na Alexis Kaimbepe batalaka émission ona Yannick Makela voilà. Mireille lelo yo na kati obandi déjà ko recruter mais bapesa ka mutu eloko oyo za nango yebi yo moko bandi théâtre wapi pour lelo okoma na charge ya koluka ko former bato. Bon voilà no betre no eskana uta parcours na ngai. Bon on était des amis avec Mélodie Badiamant. Mbote Belé donc
mélodie à Solstengai et tout yaka au mécanon na molanga le roi blague na kepe na salepa na e na sa pièce moro zola dio ozo leka ne sepelisa donc la banda théâtre et pas mélodie après pas mélodie na eko pas Clara international ma maman chérie on a les c'est mbote belé ami nanga Facebook donc bambote belé maman nanga notre kabona na oteyo ara toujours ah de pas Clara international na sali 5 mois kuna na mona que bon moi groupe bané ko boité moi muké et Diana ma copine Diana yo mona nga Mireille yaka na on mémoire donc ta memanga les étoiles les a Diana Makila Diana ta memanga les étoiles ti bon on a continué ti lelo na yenda sous groupe musouté donc j'ai travaillé 1 mois et demi donc 2 mois pas mélodie et 6 mois et pas Clara et jour on n'est pas mon président chéri mon président Bobo. Merci beaucoup Mireille qui est acoustique Azawana pour na ko tozobeta na eli solo ya le destin de Mireille. Mireille c'est quoi zo kanisa groupe c'est déjà combien de temps? ABBT ABB penza groupe a la 3 semaines. Sikoyo okobando pesa biso ba comme ba élément ya groupe na yo. Tangu mwana bandi konguluma parce que moi nazana BBT azana na miliki kalate poto kalapete mikuwa siko les temps tozo de la mikuwa wana Mireille okozala wapi sikoyo batamika na coulisse ti jusqu'à ce que kobima Chantal TV za vitesse quand na auto longba boué na bata matina bimasum konité en tout cas to ke pa la vitesse na o ke pa la vitesse dans la mbangu mo boué donc kalate bozwa to tourner et puis sortie officielle na bo mon pièce donc to bete lo au moins 5 épisodes donc ba kalate en tout cas kalaté je sais pas tant aux promettre ba téléspectateurs et le 5 épisodes ça montre que ba acteur ba ko jouer ngo baza déjà ou bien yo okosangisa pe kande tozo mona mikolo comme système kaka ya featuring baza chantenga za mutabatu na mutwa batu dégâts donc batu baza na bon dans la minute au goût batu belé so ba okira que Mireille qui est acoustique à sali groupe la habité dégâts na si place ngo ko mamu ke fon lu place à munene ouais. Ah bon? Mais oui, hein. Bato bakoya, eza ba figure o biso to yebi ou be ba figure o yo créé. O boyebi. Bato bakwa ko epole na film na yo disons, Non, eza bato boyebi. Bato boyebi po na bina yibila nga acteur amutute, na ke na nga na mutute. Na limwa ndama maele na nga o na zwa ke pa et pas président Langa Bobo, on a un bengue apôtre. À combien apôtre? Pour un comme apôtre. Parce que talara modèle président Bobo Fungula ba cellule. Ozoma ba cellule belé ba LBG, ba Muscador, ba Yams, ba le destin de Mireille. Donc moi on a li bossa moi si on a sali groupe d'autres dégâts. Soit on ba président au mon niveau. Donc mais ozo kanisa pe ko benga e na film na yo et kozala possible ou au salango après na ebi motema ba président belé mais o ya ne ba fonctionner mais o ya biso président a papa moko akanga kandati akanga kanda atamukete ato sale mabesi ko kyo senge pardon limbiso donc il est comme ça mais il a ses défauts. Là c'est défaut ba défaut na yo ba tunyo so ba yebi o yemo pa yebi ke pourquoi ba to ba lo ba. Merci tozo poussa na wana na masolo na biso tozo betali solo ya le destin de Mireille ceux qui na ko kopesa mbote na Patricia Kisakisa ceux na ko kopesa mbote na permission José Isso na papa Zeno Kisakisa na Liège kuna en tout cas ba mbote belé pourquoi pas na président de Vos Musoba grand frère propre yo yebi Mireille tozo poussa na lelo yo basi mingi basala ba théâtre pe ba kokate basala ba groupe ba kokate mais ba bungite bazakaka siko ba recruter pe bana batu bana ngo pe ba ye ba luki ba koma ba star mais esimbité pendant que ye atikalika star
et que ça te cape na yopé. Non. Pour en tout cas, oui, mais je suis fière. Il y a cosa moi na bobo. Oui. Na fière nango parce que en tout cas so uti na ndako wana modèle ko linga msala na ebité. Même bano yo ozana bango faut ba linga msala parce que yo mon kolo nango lakisa. Eza batu mususu batika na bango peut-être bano linga na bango msala te. Yango batika na bango mais art père na makile eza batu mususu ba force na bango yango. Esimbi na ngote atiki na e. Mais nga pe na force ngote yanga e na makila. Donc asi batu batala nga bamona ona pesaka donc ezaka penza ya robotama. Donc ko ngala okata lowa bangote jamais. Donc moi na pe ba groupe mususu ya moi si mes président atie mutu musu moi mobali. Oh non, yende président ngala zaka o nazali. Ba go bisé pa na o maman chérie, la femme qui a mis l'eau dans coco. Pour libanga open des yo. O tia président, yo tikala kaka lokola. En tout cas le quoi maman chérie. Bon c'était quoi ta question, j'ai oublié? Ma question c'était comme ça. Moi j'ai dit que il y a d'autres femmes basala ba groupe. Net maman chérie Nana Amelia. Atia président ya groupe, mais yemoko atikala kaka actrice. Je sais pas, ce sera aussi le cas pour toi ou bien yo oko meka ko sala ngo un peu autrement. Non, et à ma bête. Moi je me base tous rappels na occupation belé. Na on peut exemple le quoi lelo Souza. Allez na poto mais atika gérer un groupe très bien tozo mona ti le groupe ezo continuer parce que to rosa lelo na sali groupe langa lobi wanso na bali langa o comprendre ou bien bali langa pexinga théâtre na rosa pe moi mbali na ti gérer na un groupe en tant que président ngala tika na ngala sima comme second eza ma bête ko tia mutu mais ne bandeli na nga mona parce que papa pexina noté jamais. Mira itozo tala bande ko mingi batala théâtre ba pesa bino basa théâtre chance té. C'est-à-dire bazo mona mwasi o aza public yango zeno kisakisa na Mandela Mukonda bayibisaka nga zala toujours na ba discipline wana po ekotombola o toujours. Ba pesa ka mingi basi chance té ke okokena o musika té et tout bazo mona ka neti basi to koka makambu té bazo mona ka neti basi to suka kana mso na nzela. Et surtout ba fille mingi ya média ba fille ya théâtre net bino bo sala ba tu mingi ba pesa bino chance te ba zo mona bino kanet ba moins sérieuse mira yo osokuta na eloko wana pe o justifier ngo ndengene Chantal nga epesa nga pasi ya komona mboka na biso na premièrement de musala ezate o lelo bato ba komona musala tamso akozo ata 500 francs ou bien nina koko tata théâtre. Donc ngala lobaka lilo to mona na Hollywood. Tozo mwa ba si tozo benga ngo cinéma nigérien. Mais biso ato benga ngo théâtre congolais. C'est triste. En tout cas pesa nga mawa bato ba ozwa art na valeur te. Tozo mona ba mboka mususu art ndenge zo ko évoluer mais awa na mboka na biso koma lokwa mutafi asala théâtre aza fi moko pamba fi asaka boye aza tina te aza importance te or que ce n'est pas ça. En tout cas bon meka moi mke essayer un peu ya ko meka ko soutenir ba artiste na bino eza to na bato mbongo baze belé na mboko oyo mais film eza na mbongo so bato ba négliger yango okom ta paquet no 100 000 balles obike non on tourner film moko to na ba meilleur acteur baza na Congo awa. Mais batambongo baza ba otunga ba immeuble qui a cause doit pas bike non la 100 000 ou 200 000 dollars pour na bactère muto ko sala ngote na Congo jamais okomona mteto bazozwa arango eza nango eloko moi valeur to yango moni na olo bano Chantal pourquoi pande na lobby que na kima moi mke théâtre na kotsango moi mke na cinéma pourquoi pas eloko nangele kata na festival te na zwela ngwata mbongo pour ni na ile kaka na TV na zwela ngwe lote non non qui jamais comme ça les locaux nanga pour ne rien gagner non fona ça eloko nanga que lobby kuna eloko on peut na selbe muta sepel nango et keta msusu festival na zwela ngo pe mbongo toko limita ka te tout ça esika moko na théâtre non nga pe na obima théâtre donc na kena cinéma na moi pe cinéma ndengeza
on a bien mélangé on a joué qui na théâtre na moi ndambo ya cinéma na sangisango comme appelé donc cinéma de Mireille. Mireille et outi kolobaka oza na posa penza yo na idée na yo o valoriser musala hein parce que kobima déjà na théâtre ko na cinéma ça montre que ozo marquer un pas na domaine mususu. Mireille bino artiste et comédien bozaka négligé ou bien bozaka considéré tango mitalaka. Et puis deuxième question nanga oye na style nini to bandotala okakande to message ko tabaninga on enregistré mardi au leki jeudi. On enregistré mardi, au leki jeudi. Parce que vous n'avez pas assez de temps. Bokeh ba répétition. Quand on a même semaine, il faut faire un épisode de Sika. On a cinéma à bon temps. Et on a l'obité. Na lobby que na kozwa théâtre. Na mwandamba cinéma. Donc on côté ça. Mais et ben dans les cas on rende total à la mission théâtre mais yo mo mona so za la mise vraiment artistique au mona que moi ba norme cinéma za en katiwana. Vous comprendrez? Donc, on est négligé pourquoi? Il y en a le bâti. Tout ça, je ne sais pas. Moi, ça me fait mal. Si on a une fille à licencier, à Zangi Moussala, mais à Yosa théâtre. Parce que manque à travail. Moussala est athée. Si on le baboui, en tout cas, on a vraiment la bateau, la possibilité de faire des bateau bana mbongo wa mité malamu o bana mbongo ya moko esala ba onke azangelo ko sala bina aider pe babola essayer un peu d'aider bateau ba artiste parce que bazo souffrir na landi vient na mopao on la linga mingi vient na kofi azoluba o lela likambango ki ba artiste baza négliger na mboko aleka boata na braza pamba na ba CD na yeba nini donc et les karaté donc vous comprenez. Donc ils ont bon mais comme moi ils ont battu ceux qui ni na biso et qui parlent en gros bisoté ils ont battu sous bana bon na mbongo ministère na culture ils ont filmé en mbongo rose pe mbongo na obolo bi qui était na timwa paquet boé na aider artiste boé vous pouvez aussi le faire pour aider artiste na bino mboka mboka ekufa na ngoka bobo tala on a battu sous bana poto vous vendra bato kina ba olonga no ba stress bani mais moi bat bala mbongo kuna bo ba tonga pe ba ndako nena mais pourquoi pas aider ba banane to même ba producteur ba ya ba comment négliger batu ya nini ba producteur ba kokité ah est-ce que comme ma moinette aux moins donc on est négligé on est vraiment négligé mais Mireille et le connu de ça la cabine artiste surtout ba comédien vous allez négliger peut-être comportement la bino mon côté ah maman au moins sur le big comportement pas si peu. Et ça, là, mon comportement m'a pour la rosanga. Au moins, c'est vraiment ça que artiste à foot à maranae. Après, une occupation, nous sommes en dimité, maman, nous sommes au salon, au salon. Et ça répond la passe. Vous ne gagnez rien, vous avez ça, la bino théâtre, il y a au fêlé, bon thé, sponsor, il y a la bango thé, le côté. Donc, vous avez bon luka plante, yomoko, luka lamba, yomoko. Après, ceux qui filles wana zana mi balé na poto et comme yo ba fille être ba mo boulot. C'est pourquoi parce que toujours gagner et loko té. Toujours ba bazo sa théâtre ba bengse na nzonzing bino bo tala kuna. Metam su muto azu koko so pa luke lamba wana ala to be po sala boue donc. Mais Mireille kotala bande kopé mingi babengaka biso parce que toza na kati ya monde ngo ya bino batama boke bande kopé mingi babenga biso apesa biso ba remarque que non accoutrement na bino mabe ba film sous son mona aye na nzondi neti okosala rôle moka makaso mitiki omi exposé est-ce que mutu pa ya penda pembe na il faut mona ka déjà ba partie intime déjà si otikeli ya tala na ye et tout nyoso na pe ozo mote kezo kitabino ba fille ya théâtre même ba fille ya média aussi eza potoza ba bantu. Normalement, les artistes sont la sexte. Total, les films. Ah bon, José Isoyoki? Mais oui, on est à Bongo. Pour le nito, total film nigérien a balati blora mikuse. Bota lango bolo ba pelote. Bota film mundele bolo belote. Mais on a Congo ba pe so rôle qui est mutwana za tchel. Est-ce que ala taneti ndeni? Pour tchel déjà so ba pe so déjà rôle bongo. Il faut que un personnage qui tchel wana. Yebisanga sko tchel akozala normal ou mais aux andini to meka moi ko fungola moko pe to edara artiste. Bon limité biso.
ba limiter oui ba mo ko limiter ba actrice ou soit tout salaka ke ba po ba film ngo pe ba ko sala ba film mususu awa ezaki alati mwelo ona mukusa ateki oteka manona poto ezonga lisu awa ka ba omona donc bato ba komi aussi la mayele maintenant on ne sait plus quoi faire je ne sais pas ce qui beaucoup aider biso Mireille, le destin de Mireille et koya na idéologie ni ya côté que la biso ba CD ou bien ya kokota na net ou bien ya kopesa biso ka ba film ndenge to message ota na télévision ofele. Donc le destin de Mireille ezana ba CD bo mona on peut na net donc na TVP et ba leka donc bo mona soki mambango esili to sisi ba tournage tozo koma na suka bo kopesa biso pièce na na temps ya combien de temps na temps nini. Bon, un abino te na préciser moi te na binga bakalate na bokolo ba moi po bolobo moni boyete donc babika bakalate na otala. Merci beaucoup to komi na suka o pesa biso mo ya clôture na bambote bato batalio na numéro de téléphone. Voilà na mot de la fin nanga ezaka juste nazo recruter bato plus de 20 ans. Donc à partir de 20 ans matin chaise à plastique. Non, c'est gratuit. Et ça on fait na osenga mbongo te. En tout cas, ba fan nanga tout. O ba linganga o ba la posa ba sa alwanga venez. Donc numéro nanga na o bandelo pesango c'est 82 033 2072. Na pesi balangola mbote, balangola na ebige boye bele bolinganga kuna moyena tanga bakomba te po ba misuba osilika. Je salue Baron Manoka à Paris et je salue aussi Claude Bakala. Claude Bakala bambote belé na kata Paris na bosanité. Babi vienne nanga beno asimbinga na kata kino abinanga petite nanga la simana yo babi André Eshika les grands déclarants. Babi danger babi ye penza oboyo se mokili na yo. Et puis Brigitte Teka motema Lacoste dobino webikak bambote belé bamasalanga tout ya yolo bala makala je vous salue de partout bolinganga donc voilà. Merci beaucoup na binono en tout cas Mireille na sepela kapena mingi na artiste parce que boye ba rappeler ko répondre bien ba fan no ba sepela na bosani ko pesa mbote na papa ndonga la si ya motema mama Gracia na Luanda na pesi bino mbote. Oui Mireille olobi babi omoni cadre yo cadre ya bien babi 01 oui yambi biso voilà oui yambi biso babi 01 quand la boulevard no loin ya Pelou. Donc 01 babi dégâts babi et indara grave. Bon chaque mardi ezalaka na karaoké. Babi karaoké wa yakano yemba ba opeso micro to ebo yemba te donc babi 01 et à fin. Dégâts mikolo on te kangi boulevard nulle part ailleurs donc bière moins cher prix moko normal. Le quoi na cité donc venez Marquis Tembo. Président Marquis Tembo babi. Merci beaucoup na président Marcus Tembo. Na cadre ya Mbibiso et Salibiso bien makasi. Vraiment tolinga kabino oui maman. Et na bossane équipe nanga tous les bougnols babi équipe nanga bougnols. Donc ba mote belé équipe nanga ba qui na beta basket. Ah bon? Si le na beta. Voilà, merci José Isso, le réalisateur, patron de cette émission, to Komi Penza na Suka. Ozala ki yabiso na ba téléspectateurs batalio na école du théâtre na RTVS 1 bakota la open na via TV Monde na YouTube. Obetika ka via TV Monde école du théâtre okomona émission voilà. Merci na binono sobozala ki branché de partout. Mbote na Roi David na Luanda. Na Racine Sunda mbote na bino nyonso botala biso na poto na France na Belgique na Allemagne bino nyonso en tout cas na linga bino makasi parce que soki tozo sa musa kitoko ezaka parce que bino bozo ko encourager biso. Merci na équipe technique au ba accompagner Kinga José Isso le réalisateur patron. Merci na Tommy Mukondo le Cibor. Merci na Yabeka Zadi. Merci na bino noso na bosente kopesa mbote na ajuda social Benoît Zekou na pesi mbote na Simon Luawa bloc Kadena balobi fimbu na fimbu et Mafi Botamba Betty Chula
Chai Bindanda. En tout cas, bino nos nalinga bino mingi. Tokutani mercredi prochain na nouveau numéro. Je vous aime beaucoup. Bye.